Prophète Denis Lessi. Oui. La fois passée, ton monu on a concert il y a Papa Chéri. Musique ma banga pamba pamba. Oui. Et les canendes ni pe bokanga photo moi sali buzz makasi. Ils ont un mariage. Ils ont une occasion un mariage. OK. Il y a Serge Kayembe, ami nanga d'enfance. En tout cas, Papa Chéri à makasi. Tu as makasi moi on balle na spectacle, yena zaiko. Non non. Donc quand tu as appelé deux fois concert à ba musicien. Tu na kota te mais na moni na bando kota. Moi na wana linga sumbusa ngai peza na etika ya mokena telem. Voilà. Likolo peza na bando beta likolo dia na se ba kalmenga. Oh. Ba kalmenga. Oh. Ko ba dance na ya biloko ne wana. Oyo na nake ne obi na. Non, kozongisa mbongo et aneti oke kobo. Na mwasi azana sida. OK. Ozui sida. Menzambe alimisi yo, sengi pardon papa limisanga. Conséquence etikali. Erreur ya salaki. Ayo kozongisa mbongo après condamnation. Tant azongisi mbongo après condamnation, la sanction reste. Alors lokola zongi mongo bakomo luka moyen nini bako bimisende omoni basale lokola. Mais caméra ba preuve etikala au monde na teti le caméra bazaka mi balé 2023 yango ezo caméra na matata ba ma yele na finance na niveau moko bako kanga bango te ba spécialiste en finance na mboko bato mi balé bako kanga na justice te na preuve te za caméra pièce contre pièce. OK. Toro banana Kofi Olomide toro ki opesi 13 jours poison à lisusu na bon prière na biso est-ce que soit kepe na ozonga akozonga soki nzambe asali ngolo parce que bato nyonso bazolinga mabe ya Kofi amuta liboso asali mbeba te bamusicien nyonso babimaka na badanseuse na bango bakonzi ebele na baprotocole oyo azotia temba par défaut oyo azotia temba aya koloba devant nga na bimisela ye danseuse mpo nga na moto a pièce sur pièce. Non, nasala berere oui. Na penga 9 mois je vais torturer le monde. Oui. C'est une jolie babe on ni masengenya. 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 La zoi be masengenya sakola mawa. Boko nzambe nana yebi so sakola mawa ko. Kona luka ngo benda batela ngo la papier. Masengenya. Nazo pe masengenya. Oui. Mais à orchestre ka ya batozo fréquenter lelo. Hein? Non, na koya na moko na tubela la ngai. Oyo orchestre moi bato ngo ba patron. Mais ça peut ga danser zo peta wana tanga komono ka mo. Te wani wana te. Wana benda mwasi pende ya solo. Chers abonnés de cleboa.com, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Vous savoir brancher, connecter en ce net moment est un immense plaisir pour moi. Je tiens avant tout à vous remercier d'avoir porté votre choix sur cleboa.com. Merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aideront à nous perfectionner. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui, mais je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, Jordi, l'euro dans l'ombre. Merci pour les images. Mon coordonnateur Franklin, merci à toi, pourquoi pas à Steve Labbé. Merci à tous nos abonnés. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui. Une fois de plus, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le prophète Denis Lessi, l'homme de pétage. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission et je ne sais pas lui dire bonsoir prophète. Bonsoir. En tout cas, Pessa Mbote Nabanyos Bazolando à travers le monde entier. Merci, Pessa Mbote Nabanyos à Cleboa, ma fanatique il a Team Pétage, le grand journaliste Namutulanga, alerte plus, c'est ce que vous allez la Suède.
Donc, bonne émission. Voilà, merci beaucoup, prophète Denis Lessi. Mais avant tout, tu as vraiment dans ma soirée, voilà, je tiens à remercier Maïlé Dibos Pichou Mongaya. Pourquoi pas à De la Nation, Tonton Banda. Merci beaucoup à Deli Bossang et Naswed. Merci pour tout. Prophète Denis Lessi. Oui. La fois passée, ton monu, on a concert, il y a Papa Chéri. Musique, ma banga pamba pamba. Oui. Et les canins, il peut beaucoup photo, moi, il s'allie buzz ma casse. Bon, non, na yokae. Na yokae, ils ont un mariage. Ils ont une occasion un mariage. OK. Il y a Serge Kayembe, ami nanga d'enfance. Alors, à Betty, to keno kutana quelque part le sous nanae poto solo mon ami soto ay lango. Yo na Papa Chéri. Ni to sale photo. Betty nga ba bange belé baby sainga mutu en tout cas. Papa Chéri a makasi. C'est à makasi moi on bale wana. Na spectacle, yena zaiko. Non. Donc, quand tu as appelé de fois concert à un musicien? Tu es en kota, tu es en moni na bando kota. Pour na yoga bango. Na yoga bango. Mais quand le pasteur est belé bazalata balisi mwana. Ce qui kara ba non, on a un problème. On va kabola biloko ki ma pona royoka banze ba mokili na ba danse ya ba musicien. Non. Mais yo vandi penati na concert au moni penati degré ba danseuse balati bazobina. Te balata ba bete ba danseuse. Et puis ngana na pona ba danseuse. Ya musana bango ba couper na bango na ba biloko na ba balata na. Ya musana bango il faut tout comprendre bango. Ngana kenda ipona yo bango te na gina mariage ko abeti. Et puis c'était vraiment du spectacle. Moi na linga sumusanga ipaza na etika mukena telem. Voilà. Likolo penda na bando beta likolo dia na se ba kalmenga. Oh. Ba kalmenga. Oh. Pour ba danse na ya biloko ne wana. Oyo na naki ne obina. Ah Papa Chéri, Sougara Mwana. Mais a expliqué que disque sili balle de match. Sauf que le producteur a salango a koufi. Si vous avez un producteur, pour a confié maquette, nous sommes pour produire. Prophète Denis Lessi, toi mais comment Robert ma solo et enseignement. Ils ont fait ça vraiment. Moi bah tout passe hier. Bah élèves, bah autres des classes, bah autres ont raté, bah complications hier ma casse depuis ma cambia gratuité enseignement oyo. Mokonzi Mboka. Après ça qui, ils ont échec pour la battre l'oignon au coloba. Ils ont échec c'est. Maman ko bato akongo ba bota ka trou au bote leki. Oh. Na yebso. To awa to goza ta ba 200 millions na obso vérité. O na calcul ya bato mais bazo bota bazo kola bana ona banzala bato bazo kota ndei. Mutu zo na nzala koma mukuse. Oyo bato oyo zo mona donc bazo kola ka okutiki mwana après na oya otala komi mama munene tata munene. Donc gratuité na calculer ya bato bango bazo calculer le nombre ya bato bazo longwa ba kota primaire. O bazala na primaire ba kota secondaire na o ba udi gardien bazo kota ba leki belé. Sikoyo le pays ici avec le budget de 5 milliards c'est difficile mais bazo pourtant ba aide monsieur étranger légaliste moi encore c'est ça quand même il y a la récite mais encore c'est ça. Bon catholique azaki na problème yé mutana 141 000 écoles comme bakata bango gratuit ba tiaki gratuité ba pourcentage na bango ekoyaki. Alors mbonga siliki na catholique parce que 20% par élève sur 141 000 écoles c'est trop. Donc baisse c'est ça ma casse. Voilà pourquoi ba yokani na président ba yokani na gouvernement ba balance bango ba sala pour permettre mais c'est toujours nous avons de bonnes intentions, le président a de bonnes intentions mais bah moyen pays au budget dans nous donc avec l'espoir bah bandi déjà na 10 milliards to kende 20 milliards tant au le Canada 2023 à kena 25 milliards ainsi de suite chaque année. Si Dieu le veut, tu vas comme 50 milliards. En 2023, nous sommes sûrs que mon Konzambo est le cas. Tu vas voter pour la population basolée là. Il y a des micro-baladères, tu imaginer quelques colériques. Il y a déjà colériques au Bazali, Balingambo et Bonga. On a la mini population. Oui, mais bien sûr, tu vas passer. Couvre-feu aussi, là, ça fait une. Bon, et Sungi, moi, Batu Yamambe, trop, et Sungi, moi, Batu Kobo, et Sungi, moi, Batu Yamambe. Bato Kindumba et bébé bon ici moi ba mariage.
Et bon, ici, moi, mariage, tout 23 ans, il faut zonga ndako. Donc, moi, mariage, ils ont zonga. Non, ils ont bien, mais tout ce qui est le 24, le 25 décembre, on a Boutou, et puis le 31, quand même, tu vas fêter. On a une barrière, on a tout se protéger, et puis, après, ou pour minuit, après, fête, minuit pour permettre. Moi, tu vas ça, mais à la fin, mais moi, je crois que... Et là, Marie, que tout le monde a fait ma photo à collation. Non, c'est ça, on a joué depuis 10 ans, non? 5 ans, 10 ans. Le diplôme, on a joué à la Quand on a commencé depuis 12 ans. Ok. On a commencé avec président depuis 12 ans. Alerte, ça est bien. Le diplôme, on a un billet, on a un diplôme à licence, on a un diplôme à graduat. On a un graduat, on a théologie, on a continué à cours, on a belé. Non, au moins, on a 6 diplômes. Bonne arche de Noé. Non, ça va. Ce qu'on a comme satisfait. Mais papa, nous avons ma pétage. Pour ma pétage, et on pleure ma casse. C'est tout le monde qui en parle. Je suis sûr que Bandiminayo, sur 100%, à 70%, c'est la bande droïde, la rapé, ma les réseaux sociaux, la rapé, émission. Mais dès que pétage, on pleure. Non, débit, on a bandi télé, il n'y a pas de problème. Non, bah bien. La 4-4. Bah tu vas comment le bel là-bas. Mon bateau va comment 4 émissions. Dans le binette ma boko pomme comme on a ngobo et na vrai lingala ali. Bah 4 va partir voilà bah obi misangane tu m'daba bêtise. OK. On comprend. Tant va comment ta divertisseur non, bêtise. Au moins dans le bayi eloko na vrai lingala comme on a ngobo. Bah peut-être on combat sexe. Mais comment on a sexe c'était. Mais comment on l'a transformé. Tu vas kataki partir à la talisa gango ba katika partir à la tala de pasteur maluba bêtise bato bazo linga ko be image na période mon na loba makambo ya ke tozo ndi manzambe po tozo banga liwa po to kene lola o delisa lobi alinga nzambe te ba kati idée na ngai ba projet c'est déranger pe bandimelanga. OK. Donc eza ba spécialiste satanique ba communiquera pour déstabiliser la vie de quelqu'un. Et déranger. Après, quand on explique, on va comprendre. Pétage, ils ont des foutés, ils ont foulité. Pétage, ils ont test mon a salari pour Natal, la nani bazo yokanga. OK. Mais et sali que et banda kala la loi on a pété, chauffeur comme on est bienvenu. Depuis 10 ans ou 15 ans, il y a le bana pété. Et moi, au lieu de on a pété baplo, il y a le bana pété baplo. Donc on a pété. Donc, moi, on a dit ce qu'on va nous expliquer. Donc, on a dit un pétage. Nous sommes en train de péter. Donc, pétage, awa ezali kolobaka quand on a sengo, topé na craqué nanga. Mais bango, na habité sans ni ba pensi la pétage. Vous demandez. Ba pensi la sans nga na habité yo mutu wana nzela pétage pour na bango yani. Donc, mutu ça la bien. Donc on mais ngai siko pétage de la sala on a tali réalité à congolais na poto. Na tali réalité ya congolais awa. Na ba école gratuité na ko futa mina ba complication ala nyo c'est ça que mutu pe a pété. Alors siko le kola ba tu ba se retrouver la carte à moana. Yango ba sale la gango. On comprend. Yango comme j'ai pété, nous avons pété, nous pétons, break de break. Ah, break de break, tu vois, Zali, yo mo yebi break de break. Non, break de break de break voilà. On expliquer biso dans nous. Prophète Denis les filles. Mais quand on va comprendre ce que bazongi l'église, bato asikape baye. OK. Prophète Denis les filles, toya biso moko caméra na biso luka dimanche moko, toya pena l'église toya tala po bato be balobara, l'église ya prophète Denis les filles na limite katondi ça à 20 personnes. On a filmé à côté na yo mona wana beti déjà. Logiquement na prédication batiaka pasteur. Po bato baza discréter ya otala ba foule. Batiaka normalement na ba direct batiaka pasteur pour mater bato bazo landa na monde entier ba yoka. Logiquement na ba cameraman ba réalisateur de bazabou. La prédication dans une église batiaka foule té. Bon on a même ba catholique na ba messe batiaka prêtre azo sa messe. Normalement pape yo mona ta batiaka pas batiaka foule té ba oteka zo bénir église. Sur le congolais anga na problème na nga ko fondaka campagne ya Denis na église à Denis.
église des Zélo mususu mais les lopes sur le boss à campagne autour ça basta de Martin on ça à l'époque parce que non yo kenda na chaîne mususu OK au salle d'espérance na chaîne ebele et le belé n'a changé ba vie ko changer par rapport à l'impact de la chaîne mais yo ezali ba oya yo balandaka o ba Orlando na te so kopa na yebi secret à stade na yebi que ceux qui pour la salle à stade ceux na zuka les pibani no utilise non na les pibate na 100 pasteurs ay la 1000 personnes toi na 100 000 personnes na 1000 pasteurs ba il a 100 personnes toi na 100 000 personnes et écoutez ngasiko na commune armée na 11 000 pasteurs na 4 500 plateformes na ville à Kinshasa. So na bisi bango nyonso bakanga l'église. Na pied bango nga ba transport. Et si stade de tenue. Ata makelele na osala te. Kala kutu tozali ba publicité mais lelo lokona combien évêque na komina ba église de Belé na za gérer plus de 11 000 églises na Congo Mumba. Donc place nyonso na osala croisade bato ba oya. Ba otonda. Mais na oboya ngana za mingi mbuna butu. Na muta ba veiller au fait. Na ça ba stade mingi ba veiller pour na temps. Moi ils a pressé ba faut bazonga ndako il faut lamba mais na butu mutu soka yé a ozonga na tongo omoni erwana je m'exprime bien ba mangu ba musique ezo beta bilo tout donc naza habitué mingi na ba veiller à butu pour changer le système ça prend des risques et du temps donc na ba corona naza vraiment intimidé pour na salle la bilo wana na butu parce que toza limité na 23 heures prophète Denis ici quand na bande koloba les lobes ont plus aux lobes la gouverneur Gentili mais ils ont la place monsieur ba mine des opélatés banzela pesa au bien sûr mais yo pena komi pena mutune pena makasi te mutune te mena omi fanatique ya evre na ye yana ndimaka ot ndela ndimaka ndenge mo pena on dimaye na za on dimete arrive langa to ebani depuis longtemps un prophète né depuis longtemps azapena ba prophète na mais na sakole avant comme gouverneur il y a intérieur na une année avant donc mais j'ai vu maintenant le travail et les projets qu'il a ngai loka liboso et zoaranga ils a projet na tali pena projet moi j'aime les ambitions j'aime les gens ambitieux projet naï bolingwaza na ngona président ba harmoniser il aime beaucoup Fati et il parle au nom de Fati. Alors, à leader Nabiso, première chose, quand il m'a dit qu'il soutient le président Félix, bien qu'il a soutenu déjà, mais à l'objet il soutenir, alors, on a engagé sur l'église, on a engagé sur la confession. À quoi ils sont fascistes? Tu n'as pas fasciste. Et le roi leader Nabiso, Biso to yoga kaba leader Nabiso. Ngamo na leader d'opinion, na leader de masse. Mais quand on a lobby dans Denis mobilise toi pour que Félix Alekana. Nathalie a raison où il peut permettre est-ce que na kondi ma Félix Nathalie 7 points béton et convaincre yango mona s'engager réellement pour soutenir Félix et Dieu m'a dit il va passer yango na s'engager. Bon ngobila a ambitieux parce que a ça projet ya bazando des moments à na zando il y a makasi ba lemba eti na Mobutu. Mais pour la démon en abîme, il faut détruire Zano en Mopima. Démon Azaï, démon Yanine. Azaï na Combo? Non, c'est un esprit qui détruisait les gens, qui tuait les gens, qui a mené les gens au fétichisme, qui a mené les gens à des folies énormes. Na ba maladie, ba sida, mutazumbo na zando, mutabandi ba vie ambiance, ba toi okufa, ba maladie. Donc ils ont démon mongo, esprit de mort na koloba. Alors esprit on est bimi à partir de destruction. Alors, ça, il faut être courageux pour faire ça. Pour innover nos mobima. Vous comprenez? Pour construire autre chose, il faut rebâtir. Maintenant, lui, là, il est en train de rebâtir. Dans mon projet, dans mon bilogueye, dans mon baba banda. Donc, s'il y a la chance, il y a aussi l'avant 2023. Bon. Deuxièmement, dans mon négazo banzela en béton, na ba terrassé. Dans mon négazo ba pont avec na bongolo na nani na elengesa ndenga zo sa na nani na njili na quartier eti se komaf na banzela mususu intermédiaire zo sala a créer yango banzela mo o ekozala dur a pas banda la wana pompe. Il y a plus de béton à Kinshasa, mais lui il a fait des routes avec des kilomètres en béton. Donc na ba terrassé a hérité.
a hérité par nan. Ngobila ça 2 ans et demi. A hérité par nan. Ba Colombo Kandé Batouazalaki wana. Qui était le gouverneur qui a fait 13 ans. Ba gouverneur Belé Basayi wana, ba gouverneur Moussou ba salika inauguration à feu rouge. Mandat ne mon ba souvenir to tika nango ezaka feu rouge. Ya 14e riye kufa nango. Bon gouverneur o akelo inaugurer feu rouge. Ese ba inaugurer feu rouge, gouverneur o inaugurer feu rouge. Omoni feu rouge mo na kinga boy kufa nango pe boy. Kasi gouverneur mongo asalaka evre na ya tikela biso yango. Et bien inauguré ata bougoume c'était yé moka inauguré ekufa nango. Donc ngobila abani ko tia baje ngobila zo qui sabiso vie na za lumière il y a na place batonga mokili 7 jours té. Un jour té batonga 7 jours mama 6 jours. Nzambe yé moko créateur asali mokili 6 jours. Bon ngobila osa ndeni pona kichasa. Même Félix il ne peut pas faire tout. Tu vois? Donc il faut du temps. Félix a mené l'université Bamandoya pour beaucoup de zone rouge et commune fréquentable. Ngobila coopérer que comme quoi accompagner le gouvernement, bazo accompagner la société étrangère nationale et batu ba comme rassurer. Il y a comme que si on investit dans le Congo, je peux plus perdre. Comment? Parce que réserve commune à 4 milliards de 1 milliard 300 à Kabila et commune de 4 milliards et quelques et pas Félix. Donc, c'est déjà un pas. Et maintenir l'équilibre monétaire et puis ça peut sens opérateur économique sera quoi à investir parce qu'on a réserve parce que c'est le bon. Donc, c'est les lots pour la première fois. Nambo Kanabiso, budget et salami paye coquille avant échéance. C'est na banda 60 et pas Félix. Donc, na minute Oyo, IGF à Linguette. Kakaboy, la moni Félix a tué et l'homme Mikolo IGF, so IGF au Tchebo. Donc ça dit que Félix a dit Boy Laxi que Sembo. IGF Mananga Sembo. La Nanzela Sembo. Photo na osenga ba pesa nga photo ngo a terminer na IGF a Tchebo. A la sake il faut à la droit. Yako bongisanga mboka chasser nga bambongo na nommé aux gendarmes qui nous lukela mbongo sika ba yibiango tikilanga ba toana na justice. Le problème de la Linguette. En parlant de IGF Willy Bakonga zabi. Abi akimi prison. Est-ce que batona nyoso bakanga bon pour na ba détournement ba jam. Yango na zolo bat. Yo kana expliquer yo na expliquer. Batu siko. Est-ce que bazala vraiment na kati ya prison? Vital à la prison. Mutanyo kama pendanga Vital. Bébélé moi 1 mois 3 mois que jamais la rounate apeka na makala na ebide son hôpital pour y aller la banzo to passe trop pour des moments ils allaient en prison des moments ils allaient en prison muta va so za bien so côté ga prison lo ga liboso nzote za bien donc des moments la pas beta mukuna abeta na lobby yo landi nani je connais za osanza makila mais makila ngwekanga muya lokolo après abimika lelo faites bani est-ce que ça qui va sucrer ou je gogo maintenant makila mais le logné on sur place je gogo a comme un candidat vice-gouverneur donc maman tia la mona pe wa bandi ko lota ndoto zoki ya Luambo a préparé ya yeba katina ko sansa makila po ya ko gagner prison donc continuer banzembo etalio donc on a bana wana imperté bana wana bazaba jeune bazoye manama banzembo na ba yo ba omona ndire wala n po yo vana na kabila père o vana na kabila fils banzembo ngo sala te poine et comment na era patine ndeko non propre o bandi ko yemela banzembo a Luambo non mama tela mona vanda kimia. Voilà, prophète Denis Lessi, lelo le 30. Joga IGF maman na outi pas IGF lelo bima je bima lobby na sali nazale ko le ka place wana na kanisa place wana na morgue pour jou musu e bememo to zo luke bemesika ko tia na morgue to ke kota na bureau ya ba IGF wana to yeba ite kala tana koti na kati na moni ya mulili ondire ba bengani biso bibino moni ya eza morgue ngabi banani ba izo ya morgue na bite forme ya ndako ndenge ezalaki na ba couleur na kanza ndenge ezalaki morgue ba bengani biso toki mikolo tana oleka na moni ngengi nde na yo kokota na moni chef na expliquer que non
na lingi na mona ba evroyo au sali depuis au côté et na s'enquérir na ba inspecteur. Ben inspecteur wana bazaki le même inspecteur oyo babanda 34 ans na IGF wana. Mais ba komi subo na moni bango na ba mituko ba komi vraiment nesengo parce que alingete a faire respecter bango. Président Amoni IGF a 34 ans wana. Amoni que moto yo amakasi yaka. Là la place. Ça les 34 ans jusqu'à succès Rafati. Oui. Donc tu vas bagete. Nga una za kanza IGF la gizia lingete wana. Ba no kanga bata PPR des PC maman. Yoka tango IGF aye. Aye la bata PPR. Te président ye. Président zuye penda biyakao. Mwana oyo diriger loko yaka na présidence. Na minute on a pesio po kende. Travail oyo ya sali. Patrouille ya mbongo ya sali. Abongisi bureau bato bazali bakita plastique bakomena bakita cuir na côté ba salle na côté ba bureau na côté ba toilette bato ba mona na bandi banda et libanda ti na bureau na e non somme le gars là il est fort il est fort et puis aosa musala mais problème les années il y a côté un dossier à même la justice c'est le procureur qui accuse maintenant il amène ces gens au tribunal. Mais la tangoso ba obi makuna on les a fauté jeté président ameka un peu ko accentuer ko beta li kofi na table pour na ba juge na ba magistrat mais bazo non ba bimi na grâce présidentielle le président peut faire une grâce mais batu ba ko harmoniser ngozana ministère de la justice ministère de la justice a obenga ba magistrat tu ba ibinde ba placer qui est qui par rapport na infraction. Déplacement mafia monsieur koti wana mais oui ba konga zongi simbongo azwaki ba bimisa non kozongi sambongo et aneti oké ekobo na mwasi azana sida OK ozu sida menzambe alimisio tengi pardon papa limisanga conséquence etikali la loi l'a attrapé loi wana il faut ezala exécuter ba kosa la ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Okay. Mais on ne te sort pas. Tu seras condamné. Erreur ya salaki. Aïko zongi sambongo après condamnation. Tant que zongi sambongo après condamnation, la sanction reste. Alors, local a zongi sambongo bakomo luka moyen ni bako bimisende omoni basale local. Ministère de la Justice a fâché, ne bakomo lukae a zonga na prison. En fait c'est ça. Mais a zongi sambongo. Mais na 100 pages. Mais ça est fort. Il y a fort. Mais caméra ba preuve etikala au monde na teti le caméra bazarami balé 2023 yango izo caméra na matata ba ma yele na finance na niveau moko ba ko kanga bangote ba spécialiste en finance na mboko batomi balé ba ko kanga na justice té na preuve té za caméra pièce contre pièce. OK. Pour ba ma yele Moutazwa qui est accord constitutionnel ou a commis à l'obio, cet esprit a yaranda ou après à mon randa ou à l'obio infraction des intellectuels. Il y a un moment mais la preuve boy donc c'est pour te dire que IGF fait son bon travail. On doit féliciter. Ce qui chaque entreprise est dans IGF nango, on a souci à travailleurs à bana 78. Batu babima ba inspecteur à 78 ba recruter sauter. Or la minute où il est à sali génération ba 20 ans, génération ba 25 ans, ma génération ba jeune oyo ba kozwa relève na sima ba papa na bazo kota ba pension. À ce moment-là, kala moyen ba toi que de pensionner parce que inspecteur on a âge pour s'aller à pension mais madame ba remplaçante. Il chef a créé ba remplaçant a formé ba mususu ti le dans ce monde. Donc c'est un homme bien. Un jour au coutoyer, soit micro no kene panaye, au bimapé bien. Mais en attendant, bossala musala pour na mwana mbali wana. Pour ande konanga te de la zayoana. Bimi bien. Na bimi. Nde mobala yaka. Ayebi presse. C'est que biso peto zonga bien pour na mo yo yaki te wana biloko na ngamo nzamba pa molinga. Mais Jeff ayebi que biso to ye to apé mibali to ye to da ba famille apé si coupage na ye na pesi ba journaliste nyoso ba sepeli ba ki o monite ba salinga musala te lelo ba kimi o fana pe ba ombongo na suka na zimbo na pe ba bungi na mona ta journaliste nga wa te
le bac chaque jour faut te faire l'émission à Kimi. Donc Bazumbo Mbake, chef Amakas, et c'est un homme bien. Voilà. Donc voilà. Voilà, merci prophète Denis Lessi. Parlons un peu de la musique. Tobetano mo masoulé ba musicien mbo kanabiso, toro banana Koffi Olomide. Toro ko PC 13 jours pas on alisoso na bon prière na biso, prière na biso. Est-ce que soit kepe na ozonga? Akozonga soki nzamba sali ngolo. Parce que batu nyonso bazo linga mabe ya Koffi. Ba opese chance ya kobima. Amuta liboso asali mbeba te, ba musicien nyonso babimanga na ba danseuse na bango. Oh. Ba konzebele na ba protocole. Oh. Oya zotia tembe par défaut. Oya zotia tembe. Aya koloba de banga ngana bimisela ye danseuse. Ponga na muta pièce sur pièce. Oh. Oui. Ah wana zo loba ki sa so yokanga. Tu confies à ye mokote? Oh ya kotia tembe, a réclamer à image. Allo na TV na oye les pièces. Donc ba musicien nyonso ba leader nyonso break oui, break break ah. Na yo pe break ah. Oh mais kala pe na sa berere. Oh bon la salate. Oh na sala berere. Ah bon? Moi ba série wana ozala pe na mutu. On a pe ngwa wana. Te na za mudama que na teti na se banzambe. Ngana za toujours vrai prophète. Mobeta pe break ah. Non, na sala berere oui. Oui, na pengwa 9 mois, je vais te retirer le monde. Eh. Oui. Titi Jolie ma belle on masengenya. Masengenya. Oza masengenya. Na zo ibe masengenya sakola mawa. Boko zinzambe nana ibe so sakola mawa ko. Kona luka ngo benda batela ngo la papier. Masengenya. Na zo pe masengenya. Oui. Mais d'abord qu'est-ce que ya batozo fréquenter lelo? Hein? Non, na koyana moko na tubela la ngai. Oyo orchestre moye bato ngo ba patron. Mais ça peut être danseuse wa peta wana tanga komono kamo. Te wani wana te. Wana benda mwasi benda ya solo. Wana Sandraline a tem. Te. Mais yo mo ebi que Sandraline c'était une très belle femme à l'époque. Te na ebaka une époque wana te na ebité so azaki kitoko pa na ebité. Na zali o tia cap na te nga zali muta ba Kester na muta ba Koffi muta ba papa emba ba to na o tia ba danseuse kandeng. Et non, les chanteurs vont bien. Wenge va na danseuse. Est-ce que Wenge va na danseuse? Na za mona ba mo ba binaka. Est-ce na mona Wenge na ba danseuse? Loba siko ba Wenge oye kabani. Mais na ba hero wana Wenge va na danseuse. Ba yende ba danseuse ta ba kabani wera na ninde ba danseuse ba côté. Mais je t'informe que oyo na bimana e papa leader na ya kufa. Poko faire tuninga. So ezagi pa na ye na bité. Namone pe azawa danser za azawa. Azawa kin. Mikolo namone azawa. Si pe to kutala. Namone ayo peza ngambote. Azali. Amo vane na poto tout ça va. Azali. Ayo peza ngambote papa boni tout ça na mino ça va. Mais papa suite à ba makambo nyonso koti ndezo maman ba divorce na ba couple, ya ba pasteur. Non, pasteur bangomo non ba pas. Au moins suite à maman kamwana to moni pe Koffi Olomide moi mariage na ekoti moi mbilinga. Te minga milate mariage va passer pe to sona na basi. Ba mariage nyonso na ya ba président. Yo mona président te na simarido abata ba po pesa moi siffler. Manga mabolingo président za te pasteur azaka te. Pati beto muta ba décision muta pesi Kabila Mukongo. Na flair na liboko. Ah, président Frantier. Ah, maman Denise. Il a eu des soins. Si quelqu'un a dit na moni président na bouquet de fleurs. Avant na si ma porte. T'as pas ici, bien. Pati beto à quoi? Donc, ils ont raté. Koffi a lobi moi signé à l'équipe basio sur la base de l'okitoko. Koffi a lobi nanga que Alia c'est la meilleure femme du monde. Koffi alingi mwasinaye mais basonaka lobi basonaka bako zaper na moi désaccord moko c'est normal. Pourquoi les gens aiment que Koffi se sépare? Ali amutakala mais tout le monde peut annonce na ba réseaux sociaux moi na Koffi alongoli kombo ya Olomide ayo ebiloko leza akoti makambo papa na maman makambo non ya kokota te akota pourquoi wana makambo tata bituma banzoko matiti soko koti ba obuka yo mino maman bisika bakutana ka mwana wana zalaka te obimi après nani Koffi parle bien de sa fille de ses enfants Del Piro
na moni hôtel ya kufie bana na mbongo to sakalaka yezo ayo nogira maman il faut mona mbeto il faut mona zame na ngai koze en tout cas kofia tongi hôtel ya se étoile pende za wana félicitations grand papa bon aza mutu il peut commettre des erreurs ba musicien kindumbeleki ba musicien kindumbeleki na ba pasteur pe bakota na ba pasteur na ba politicien kindumba na ba joueur basia ba musicien basia ba pasteur bokanga mitema mais ba pasteur na ba musicien na ba politicien to sabasi to sabana na biso to bala une fois to diminuer kindumba eleki bomo ngata na ba musicien ba pasteur ne eleki on de puberté yeli bango na yebiso impossible passer dans la mallette munene o ya memi muzuzu azo mema téléphone mama wana eza sur masengenya te wale komi esprit mutusu moko asimbi mama moko ya pembe asimbi protocole muzuzu asimbi mallette muzuzu asimbi micro muzuzu asimbi veste à passer 4 pardon papa tomoni photo moko boye ozaki na mwana moko azaki na problème miso omemaki epa ya Abed Achour. Na moi pour moi bête à ya vieux chaka artiste en danger comme ma batte pas fondation de par rapport à pourcentage c'est la fondation de l'Ilesi na mutna banda ko bimisa basi na bopito avant ba passer wala nyos na kotagi système ya kotangisa bana na bapoto ba Libreville na ba mboka arabe ba Maroc ba nina bana chege o ba six université bazawa. On a mis ça là déjà. Dans le calme, j'ai fait ça. Mais maintenant, na niveau quota la bakani ni akoyede. Na mema pas bedachu batu belé, mais entre autres bakaya bisoto informa et bakaya mwana na zaole na tombe. Tozo bakaya mama na oyo lokolo aboti mwana infirme. Na mwana oyo asali ba peinture na 13 ans. Na mema epe pa bedachu na mema epe pa ya ngobila na avait maman ba escroquer $700 na moto hein bo wana biloko ba pasteur escroquerie ba pasteur break de break nga kota bango te wana nzambe mo beta bango pour ba passer ba lekisi maman na benda sali bien ba lekisi mbonga muto ya na priya na nini yo pe yu mango bokondo pesa mo ba sa melonde mbongo na yo yaki mama moto ba yibi moto ba la sa place ba yibi moto so faut ba droit et comme azuzu ba senga $10 bon asa docteur consultation prophétique prophétie ngo ya o senga nde moi si pesa ngambongo wana mo yibi mama ya to j'ai pas kota tina l'église parce que l'église ndenge za wana ezali pe institution ezaba ONG mais fonctionnement pe ezalaka et à normalité et à normalité il faut voir non offrande de 10 000 de coquille moi si abato ateka pilipili aye papa za confiance na yo muto ne bungi l'accès ka muto eza yo lobi ozana nzambe la giza aussi les $10 offrande du prophète et coquille o mbongo za espèce de ça mo na sak lukuta mulima muyibi ndezo tinda yo mona ok komona mbongo mama na mwa akanga motema tabi 7 yaka na sambela lobi oya ne koma su lobi ne mama kwelela ina nzoto kwelele po aza mulimo te kwelela izwa mbongo na yo kende bana oganga zwa mbongo ka wana kende ko lalisa mbongo pas passer te ya na raison te lalisa mbongo pas passer pourquoi pour alala na kwisa Jésus non yo yaki pona likambu ya ko lakisa sika moto eza ofuti ba droit ekoki Siko mbongo na yo ya saki basa mela yo po isaini. Papa yo po beta ba biloko na. Non, moi je ne triche pas dans le ministère. Moi je suis franc, on a besoin mbongo na osenga. OK. Ngana kenda même pas ba konzi. Na séparaka église na sentiment personnel. Si j'ai un problème financier, na oya na bi excellence, j'ai des difficultés sur tel domaine. Soka boyi na ye, eza droit na ye. Soka pression mokia opesa. Comme ça nzambe c'est fini. Moi je crois que il est temps que les chrétiens pour faire la mission. L'escroquerie est entrée à l'église. C'est trop grave, la justice doit intervenir. Bossonga maman là. Que le procureur va s'approprier dans le dossier.
hein ba oyelo ba verser o ba na nzamba kenda te mais on est escroquerie pourquoi hein mais chez le loba kangi ce qui a zalaki une église de réveil on a kambana na suspendre na PC maboka ça ba kangi trop ba kangi ba kanga trop yes ko obi ke tipana asalanga kumoko oh ta on a outi prison tipana ke ko chasser démon na combat de Deniles ya solo oui na chasser démon molimo wana komo nonani Deniles na bimi na ude pa edingwe na ye na kena image on n'est pas kanyama na bibo benga nga prophète wa yana na babengi ya ye wana edingwa ye milinge ban plein culte na plein culte go démon wana na bibo zelanga na fi wana na yeba ya total la démon on ponga pe na muta ba biloko wana ba délivrance aye biso démon ango ya Deniles wa ute pa ya edingwe to bengi pe edingwe to bengi batutu to se retrouve asala 4 jours na kaso oh na filma ngo ese pa na nga me na ko publier ngo te edingwe milinge ebima na oh comment kima colonel Mukiz oui colonel Mukiz azali wana bakanga ye bana 3 jours anga ke makala sona linga na bio ko dédommager ngai o na mbongo te kolanda ba grimace na sala te na mbongo te mwana ye moko azala sona de bonhomme ye wana ba ndo pesa ba ndamu na lia ivenda na 5 ans pour pas dédommager nga mais aine pe na mbongo te mais ngazo ka moi soki na yimutu ambena na l'aximage na TV oh na silika ki parce que yo uti pour les autres soutenir yo comme buka mankiona oh comme buka biso comme buka église tout ça yango nga na sali lo wana mais comment un passé peut créer un démon tu comprends ayo kakate bakanga na brasati ayo kakate l'église le ministre de la justice il y a des églises qu'on doit contrôler. Passer et Béli, faut pas même on a CNPP. C'est pas normal. Je te dis la vérité, sinon il y aura des crimes. C'est trop. Il y a l'offrande qui est là, il y a la dîme qui est là, il y a des appels qu'on fait quotidiennement, mais il y a trop de cérémonies, le kouta, bon, tous en état laïque, d'accord. Toi en état laïque, mon amour, ça me l'a ah, maman. Voilà, merci beaucoup pour faire Deniles. Comme il y a biso vraiment que chuter dans l'émission na biso. Merci à tous nos abonnés de Maman wana. Maman kotika dossier walati. Un vrai pasteur ne peut pas faire ce que ce genre-là sont en train de faire. Dodo Kamba, Tala Batunao, Bangwana. Gérer tes troupes. C'est l'église qui est suée. Bakoslo likamo d'accord, mais là ce n'est pas du mensonge. Sokotale lunga maman na elle souffre. Osa melanga mbongo nanga yozana. Mission na biso za to évangile, to guérir ba malade, to délivrer ba tout ba captif, peto songa kutu ba mabola lokola ba maman na. To aider bango. Mwana wana miso eza abotami maman na azwaki zemi, ba boake na fulu. Ba yeko zoye na fulu. Miso ezaka pembe ngwana mais bake basaibe examen na Maroc ba yawa batali ki mwana na komona. OK. Là très rapidement papa to kende déjà na ba dédicace. Obi ke likambo ba chiffre pesaka pona héritier na fali na moni héritier ndima rapina ba prophétie na ya le 18 décembre. Et puis na terrain tikali ka yemu azana succès hein. Au mona honte. Eza bon. Que ezaka yeka kana ina mutu na fali. Héritier na succès. Azoya a poussa la penda. Comme pemene. C'est les pibano pesa qui les pibes. Na musoso au 20 onini. On veut on veut ce que ça succès. Les pibes tu go beti bangona mulili. Yo tika la lumière. Donc ritiazo ya makasi. Ala moto makasi. Andi manzambe. Arsala nzambe. Amakasi. Voilà, merci beaucoup, prophète Denis Lessi. Toujours quand tu as déjà un deuxième culte. Merci à Dili Bosseng et à de Papa na Winner. Merci à toi, maman présidente Karine Kabea. De gros bisous à toi. De gros bisous à Madame du Cœur, la crème de crème, Annie Moussouloukou. Merci à Andy Ganziala depuis les États-Unis. Gros bisous à toi. Papa, toi, côté la dédicace. On appelle si tu as mon table, moté, maman Denise Nakero, Abed Dachou, docteur Jeff. Diad, il était dans le don de Dieu, Ange Blanc, le ministre Guy Loano, Jean-Pierre Liaou, Modero Simba,
Gauthier Mascotte, Jimmy Boss Bella au King, Jam Rock, Maman Myriam, Prophète Dominique Conde Néguise Liloba, Maître Turambomba, Djongade le meilleur restaurant à Paris, Ketulwa Arthur Nzemene, FBT Paul Fipiko, Agence à Solo, Diezola, Mbutalombi, à Vincili. Yo mdoa na potongo tinde la don et loko kende pa Mbutalombi na Paris. Mbutalombi pas à Diezola pardon, tiki la Koli et comment Winnie Barouti, Irène Moukabila, Dorcas Moukoko, Valérie Mala la noblesse, Enrique, Germano Noble et tout, et puis Bomandeke, Justin Panzou, Zarichel exotique chez Rachel Manning en Argenteuil. Donc ça, il est un pénal livre. Au livre. Et la pessimillion son beauté. Oh, tout ça, émission, la boutou. Donc, tu es obligé tout ce qui savent. Mais tous les rap, papa, mobilité la biso, la biso koto, to pesi mbote na bao, bayo ki ba kombote, c'est pas grave. Bana buka bomoité. To pesi mbote na le meilleur gouverneur Ngobila et puis na IGF, le meilleur de meilleurs Nzamba Pamola Bango. Maman Denise Mikolo. Oh. Papa, comment ils sont dans la famille Maman Denise? Ouais, mère nangai. Comment ils sont famille présidentielle? La famille présidentielle, oui. La famille présidentielle. Donc comment tu m'as appelé moni le comment tu m'as policier? Il faut pas passer en agir pour na yokabi. Grimace va vous la du pétage. Du pétage. Dans un pétage makasi. Nous avons na souhaite yangwana. Aux autres tika moloko boité. Atika moloko te. Otika moloko keba comment kata ba voyage yo mutu ba 2 semaines kinde keba ko atika moloko te. Il faut moi moloko batika te. Mogala mbangwa. Voilà, merci beaucoup. Deli Bosangue. Biloko no ya mwana. Atika moloko. Atika moloko te. Kotika moloko te ambangu. Moloko batika ka ete zo tiki akimi ozayo. Papa moloko na français ndeni ya. Moloko antilope ya mukie la mukie mais mbangu. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à mon premier Michel Kamboudi depuis la France. Merci à ma maman chérie Rose Chitouka. Merci à Évaristine Bolampeti, de gros bisous à toi. Myriam Moussalami Boulou. De gros bisous à toi également, Lady Vambela, bisous à toi ma soeur. Et sans oublier de cœur de tout le temps, Abigail Mombouya, je t'embrasse ma chérie. Merci à celui qui était derrière la caméra, Jordi, l'euro dans l'ombre. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com, continuez de vous abonner massivement. Et nous en retour, on sera là pour vous informer, vous divertir, c'est de notre devoir. Restez branchés sur cleboa.com, bonne suite de programme. Merci papa. Merci. Je vous embrasse, bye bye.